Bijou d'or, Mossi. Hélène, bijou d'or, Mossi. Hélène, bijou d'or, Mossi. Bonjour, bonjour, bonsoir. Na mutunyo so ya koza occasion ya kolanda recette ya mama bijou na mukula lilonga ndeko na bino ya mwasi na kombo ya bijou d'or. Mama bijou d'or kande na luba bozala na toujours na bidor tuvi pona koza tala ba recette pona koyoka masolo pona kotala eloko nini o mama bijou d'or a côté la bino. Pona ko ratete naza ko invité o mutotala anga s'abonner na bidor tuvi. Fina croche waneza la croche à notification pona o mona biloko tout o mama bijou d'or atiaka. Mama bijou d'or naza besoin ba partage na bino, vous partagez la vidéo nanga. Mama bijou d'or naza besoin ba commentaire na bino, naza besoin ba j'aime na bino. Mama bijou d'or sala makambo ebele, mama bijou d'or abeta masolo, mama bijou d'or sala ba live où ezalaka chaque vendredi na 21h30. Mama bijou d'or atiaka première où ezalaka dimanche où kambami na ndeko na biso ya mwasi na kombo ya Bea, mama Bea. Mama bijou d'or naza na besoin bo confier nga ba masolo na bino, oza na lisolo na oza na posa mama bijou d'or abeta ko banga te ko hésiter te. Benga bidor tu vi numéro na ngezalaka wana na ko beta lisolo na okaka ndenge oyo kolinga. Mama bijou d'or sala makambo ebele yango wana naza ko inviter bino toujours bozala wana ka na bidor tu vi boko zala jamais dessus. Merci na batu nyo surtout bo pesanga confiance o bo sabona na bidor tu vi o bo partager ba vidéo nanga o bo tela ranga j'aime o bo tela ranga commentaire o bo landa nga na live ko ezalaka journée ya vendredi. Vendredi na 21h bozala wana ebele, dimanche bozala wana ebele to sambela ensemble na ndeko na biso ya mwasi na kombo ya Béatrice. Et puis mama bijou d'or le biso roza on a besoin ya kosala interview ya kosala émission, contacter ye bo kosala yango bino mibale. Oza besoin ba sa publicité ko hésiter te luka bidor tu vis a kosala publicité ka ndenge yo lingaka. Donc siko na nina la sabino recette na nga ya lelo salade salade na nga na osala. Donc pomme de terre mélangée na avocat. Donc nazo la sabino ndeni na osala salade na nga ya pomme de terre mélangée na avocat. Mama bijou d'or le ba poye baba recette ebele il faut ça toujours na bidor tu vis salade na nga yango yo. Kade da uti koloba lelo tozali na recette na biso ya salade ya pomme de terre. Pomme de terre a mama bijou yango bozomona na uti ka kotokisa ngo mama bijou atika ka mungwa ya mai ya pamba na tie mungwa na tokisi pomme de terre na nga wana na mungwa na mai. Pomme de terre à mama bijou yango wana il faut que soit pomme de terre kokata ngo mike denge mama bijou kati pomme de terre elemba na kasi lokola potopoto te. Pomme de terre à mama bijou yango wana mama bijou akosala pomme de terre salade ya pomme de terre batia avocat bomoni avocado na nga yango wana oyo ezali avocat na kotia yango concombre bomoni concombre na nga yango oyo ezali tomate oyo ezali maïs et puis na ndambo ya matungulu na tena maki nangi ezalaki 6 quantité ya pomme de terre ezalaki moi 20 pommes de terre ya mike avocat nanga ezalaki mibale tomate nanga pe mibale concombre nanga ezalaki moko ya munene bitungulu nanga ezalaki kaka ya muke et puis na kotia yango huile d'olive et puis na sauce ya salade na la sabine sauce nanga ya salade comme okoki kotia remoulade comme pe okoki kotia mayonnaise kaka ndenge oyo okolinga nga na ko mélanger ndambo ya remoulade ndambo pe ya mayonnaise omoni oyo bol nanga oyo nazo sangisa biloko nyonso tu wana pomme de terre nanga yango wana tomate concombre maïs avocat matungulu babinga ngona comme la tube et puis aya na otia moi huile d'olive nanga muke la sabido na kati après oyo kaka bol oyo na lobi oyo nazo kotia biloko nanga nazui d'abord pomme de terre nanga yango oyo na soupi na kati ya bol nanga oyo nazo mélanger biloko nyonso pomme de terre ya mama bijou yango oyo na tie pomme de terre na ngai na tie maki nanga oyo ebengami na kombo ya aya na tie avocat nanga oyo ebengami na kombo ya avocado avocat ya mama bijou yango oyo après na ye kotia concombre nanga oyo ebengami na kombo ya grouken concombre ya mama bijou yango oyo na ekotia tomate nanga oyo ebengami na kombo ya tomate ya mama bijou yango oyo
tomate yango za mai na se ebimisi mai. Tomate ya mama Bijou yango oyo. Maïs ya mama Bijou. Maïs esopamaki, maïs ya mama Bijou yango oyo. Eza na mikolo mosusu bana bazala vraiment na petit te. Okokosela bango salade boyotiki, moto na moto azoya azozwa. Matungulu na kotia kaka mokie parce que eza na bana mosusu soki matungulu ezali bakolia te. Donc na tia na kaka matungulu ndambo. Mélange ya mama Bijou ya biloko yango oyo. Nabongisa caméra na nga bien. Pona bomona na kati. OK, salade yango oyo bomoni ndenge ebimi. Salade kitoko. Bomeka kosala salade oyo bozala jamais dessus. Yango na sani. Donc bozala toujours là na Bidor TV bozala jamais dessus. Mama Bijou doit aza ko inviter bino. Bo s'abonner massivement na Bidor TV. Donc tout le monde a ni kala mingi te na nouvelle recette. Bye.